dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudiou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala, maladie songolo, oh kendo hôpital et moi nakateyaka. Pour le mot que l'anzambé dans mon coup c'était pour n'akobi qui ça. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo Anezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya brosa décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudiou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Raph nous le présentateur la force créative Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Seigneur Jésus, nayebi que invitation ya lelo oyo ezala ya kondimela Jésus. Mibali eza vie azolinga te, mais aza ko se retrouver na vie ya bana mibali. Vie ya basi eza vie azolinga te. La preuve en est que ceux qui avandi ye moko conscience esalaka amonaka na osala mabe. Et makasi ya kotika ngo eza te. Vie ya masanga ate aboyi na ye kosomba na kosele tuva bengi basombeli lelo asi loboko akina kutema eza signe ya humilité, eza signe ya prise de conscience, eza signe ya kosenga secours. Nzambe apesa yo molimo na ye afin que makambo oyo ozoboya kosala po eza mabe Nzambe apesa yo makasi koboya mona ndenge solo na kombo na Yesu, amen. Ok, merci beaucoup. To beteli souye sur maboko makasi. Zoleka na service moko ya prière. Pona kobondela pona bana oyo mama na biso atiki. Alors to senga na bango bapusa na lesika oyo. Ona basala na Nzambe bakobondela kosele bango na makila na Yesu. Nzambe nde mobateli malamu. Bible zoloba soki Yahweh akobatela te bakengeli basali mosala na mpunda. Tolingi yo pe ozala na biso ensemble pe osambela na biso elongo mpona bana pe mpona bakoko. Tolandi libondeli kama miso na yo. Tokangi miso. Seigneur Jésus. Papa tama 5 na maman moko na papa osepela ki 2016 ozwa papa bana batikala ki na mama na 2017 esepeli si ozwa mama bana bakotikana nani bakotikana yo papa bitiki na dossier oyo kobana mwana liboso ti mwana suka lisatu bazalia ni bale baza na Afrique du Sud bakoko misatu bango ye Nzambe na sengi maloba oyo ekokisama na fina bakomi bana bitike basuetaki yango na vite basemaki pe yango na vite. Il ne s'attendait pas que les locaux, les 10 mains, tous les deux parents ne seront plus.
Mais yo ne moto sali yango. Yango prière na biso ezali bo. Zala le père de ses orphelins. Zala le père de ses orphelins. Jésus, Zala le père de ses orphelins. Mutokote le malakindoki na ye abundisa bango. Yo nde papa malonga bundela bana oyo. Mutokote le ma na mécontentement na ye na mutema na ye ya mabe. Pour alakela bana oyo esimba te na kombo na Yesu. Mutoko luka pepe na bana oyo. Na mutu na ye bazanga papa bazanga mama. Yesu yokota okondela bana oyo na kombo na Yesu. Eza liboso a l'État. Eza liboso a mangomba. Eza liboso a quartier. Eza liboso a bandako. Eza liboso a baninga. Oya koluka bana o likambo. Na mutu na ye mutoko le bana bagwaza te. Yokoma defenseur ya bana oyo. Kobanda liboso nzambe kino na oya suka. Merci parce que tu as accompli tes paroles. Et tu veux citer tes paroles pour les accomplir. Merci parce que dans l'unique aux charge, il y a postérité. Moko na bana oyo. Il y a mon sanga. To lo bibiso nyonso. À Dieu la gloire. Kemon. À cette famille la grâce. Maintenant. Et pour la suite des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, tu aurais été lié sur Paboko Makasi. Voilà, s'il vous plaît, ne prends pas assez de temps. Au Leki, au Tali, s'incliner, au Balouki, pour Naï. Amen. Donc, tous ceux qui vraiment s'allèment avec beaucoup de discipline, ça va vous soumettre. Bazoya, na gerbe de fleurs na bango, pour honorer maman. Bazo déposer, puis bazo s'incliner. S'il vous plaît, juste awa, vous ça lever du corps. Voilà, na sengi cité Baudouin, Baboyo Bateka, na maman na biso. Soit pour son biso na Bakanti. Et puis nous allons rendre dernier hommage. Bana Bazoleka. Junior, grand-mère Junior. Bandeko ya maman pe bazole na gerbe de fleurs na bango. Bandeko ya maman bazole kape na gerbe de fleurs na bango. Les canards germent de fleurs rapidement.
maman ya université maman oyo ane kotekala maman Christine bango mpe bazose prépare wana famille chini mochachi mpe bazolela Cinquième mouvement. Donc la Zaliawa à côté de Mabou et de Kotokomi Sikoyo, orphelin de père et de mère. Et donc, sixième, les amis Blaise Pumba, cible à Téléman.
Azana maman Bakazana Bako en Afrique du Sud. Pour la petite biographie, Aye Baboti Bana, Isoa. Je vais vous asseoir. Deuxième point, Nakata a raison, fallait la lobila. Les moments difficiles. Un moment difficile de l'Eguinaï. Comprenez. S'il faut que l'on a un moment difficile, ça va vous choquer. Tout le temps qu'on a vécu avec elle, ce sont des moments difficiles. Des moments forts. Ma maman forte au passé d'ailleurs, et ça surtout après le décès de papa. Je cite le 8 mai de l'année passée. Les moments forts. Azali na moment où Avandi, comme plusieurs le savent. Azako Yusabiso, Baka. Lui, il va dire que fait le papa. Ça va passer. Si on repère ça, Makasi, on va mettre dans ma sola, on va couper la papa. Habitala bango kuna kutu ye kutakoma kosenga biloko. Tala kuna tala ye kutazenga ngombo. Elle a passé une année. Il y a un gars qui pèse biso makasi biso papa ça dit mais ça n'a pas passé. So il a un moment fort na moko. Je peux dire musala nzambo to sala kiza musala ya passe. Nous allons makamousu to ko résoudre les trucs. Maman bakazalaki soso ya mwasité, azalaki soso ya mobile. Nazalaki soki na lembi na koki na ngali soute. Na oyaka na ebisi mama. Yolanda makambo. Ngala disa ela. Malheureusement atikinga. Maladi ne bandi ndengeni. Tofandi ala mwinga na tongo. Abano le ba mufa ba bless na soka biente, na soka biente. Titi bana ba bundi. À l'hôpital, comment ça qui courageuse à dévancer biso yé poko tina kitambo. Na ina rejoindre. Atali na nzoto mama izani. Ah, bazolo banaka ka bui, bazolo baboui. Maladi bandi lo kwa maseki. Mutu abimba puta na nzoto. Mutu abimba puta na maboko. Mutu abandi kolela pota partout, monte mezo pela moto. Totuli nini? C'est la première fois. Depuis qu'il n'a pas de temps, namona maman na loba, baka, nazoka passe. Ah, j'ai pris ça au sérieux. Donc à l'hôpital, on a côté au persécuté, ne va te bele bayebi. Batubala ndanga bakanga, kotobalu kabasalanga mabe, kotoloba ki beba bomayo, nazo kima, tanto na batami, nazo zela ere pusana. Mouva na blaise, basala mama na mado, mama leki. Oyotali nazo kapasi baka, nazo kabete, mote sopela na motema. Bref. Tu veux qu'on soit conclusion? Pour des raisons de l'histoire. Alobiango, pour des raisons de l'histoire. Mama baka, bois qui est baissé. Je le dis pour que mémoire ya batumusu awa et bima va y battre bana bayebi ikapasika ki mama na ba. To bibi bazaki na mouva na blesse na mama leki na mama musu bazo souffrir. Na moni na tongo na je appelle 6h 7h. Et pas koza wapi na binazo ngana la tanaya. Alors c'est mouva qui me dira Tozali devant clinique Ngaliema.
Maman s'est assustée. Salut, maman, vous te souvenez? Ok, vous êtes à mort. La maman est. Chut. Pour la conclure. Il y a un caractère moko alinagate ni kamweza la balle belate. Ce qui est kamweza to le belamwisi la malamo. Nous conclure maintenant, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous informer que l'Iwa est à la mystère. Ce qui est famille, oh, il y a un profit. Pour le monde, tu comprendras la vanité de toutes les choses. Asengi papa, asengi maman, asengi bandeko bozalia. S'il vous plaît, si vous avez une kanda ya mutu, tant vous obima, si vous avez occasion pour mon élobanae, na ye koyebisa yo, na limbisi. Ajibi micro na kombo ya Adèle Serge, Mouva Blaise, Nanga. Bandeko nyonso ya famille, osali mabe, osali malamu, na telemi na lobi na yo sokozo yo. Nous te pardonnons. Adieu la vengeance, adieu la rétribution. Maintenant, quand tu as bandeko, c'est normal. C'est normal. Mais vous savez, nous allons conclure dans les Camboyo. David a voté Mwana. Mwana wana, abandi kobela. Mwana sobela. Loko la sa roi, a sa responsabilité. Moyen ba yebisa yezate. Ti suka, David a telemi atali na musika. Amoni batu baso loba, tuni bango ba loba nini. Abi c'était Mwana na yo. Aza maladi makasi. David a longoli les habits du roi. Alati bilamba ya salite, abandi kolela, aboyi kolia, aboyi ko sokola, aboyi ko kata suki, aboyi ko pakola parfum. Mwana maladi ya mati ki, mwana kati motema. Batu bakanda kina mwana balobi, roi, alongola ki bilamba, aboyi kolia, aboyi ko sokola, aboyi ko sala quoi que ce soit, mwana asaki kobela. Et bon, awa mwana ya kufi. Si tu es ici roi, est-ce que roi a commis pour mater? Roi tu n'y es nini? A répondre roi, moi nous avons là. A sali nini? La Bible dit le roi s'éleva. Alors moi les bilamba matama. Alors qui c'est bilamba ya royauté. Azisu qui a kati. A sokoli à la propre. Mathieu Subazaki va camouler. Ah roi. Oso saba inverse bo ndengeni. Roi répondre bango. Soki na zalaki na matanga na nzoto. Soki na tiki musala. Soki na lata ki bokuya. Soki na lata ki pasi na nzoto. C'est parce que na lingali na yeba zamba linga sala nini na mwana oyo. Akubika to akubika te. Mais lokola na yebi ke apikite akufi. Ça ne sert plus à rien na continuer kolela. Na zongeli musala na. C'est pour dire Bab, Mouva, Blaise, Serge, Adèle ont la joie de vous dire nous allons attirer pour continuer. Donc, d'évangile, donc fortifier. Tout comme et si qu'il y a des biso toko. Alors, papa Mogazaliawa, alors, maman Mogazaliawa, alors, mwana liwa. ezali nzela ya moto nyonso esengonde otikaka bato bakufa na ngonga utamba lingaki koforce liwa ya moto te samba pambola bino est-ce que nakoyebisa bino nini mpona silisa mama bakake mais baka na bamufa baganye bamama ebele mama bakake eza mpasi ntango ozotola biso tovandi boye
Les arrosés maillés, les anguilles, on a signalé au bac à Salabo. Et maintenant, je suis devenu papa, je suis devenu maman. Voilà, Toyami, rapidement, responsable de la famille. On a Iloba, après que tout procéder dans le levée du corps. Responsable de la famille, s'il vous plaît. Responsable de la famille. Oncle Azawapi. On va nous clôturer. Accompagner biso okokolanda biso pour accompagner
ya kendo ka